Na sepeli lelo na aborder thème moko très important sur makambo ba papa na ba maman ba salara na suku pour moi to lubango clairement ça tetam sou et tomber bana ko bimisa le kamosusu donc yobi kaka ba police ba réseaux sociaux na ina sur na pona basi pour makambo de kana suku parce que ezali kambo moko très important photo lobango pour ce to lobango te batu mingi ba obebisama toza wana nzamba pesi biso nzela poto lobango po ya solo batu bakangwama nangina s'adresser mingi na bande kwa mibali pona basi bande kwa mibali boye bake basi ebele obomona wana tango bo sala ba masolo ya papa na mama ba masolo ba missionnaire basi ebele bakosaka parce que c'est l'ormo batia bango na mutu ke soki mobali asimbi yo asali masolo po yo ebika rapport akota kuna donc il faut kobetaka ba crime roboé il faut ko sara neti ke non ozo ganga ozo yoka bien babilo mo bon mingi nazo ebisa bino bakosaka bondimela ngai siko basara bongo po voilà batali sabino ke bango ba yebi musala batali sabino ke boavma mibali donc ça veut dire que bazong c'est la rabino bokonzi parce que na culture o ya biso modèle ba préparer la moi si ça veut dire que moi si normalement azana ba droit ya ba jouissance mususuté o comprendre déjà tantôt okola bazoye bisabiso loro moko na kozala vraiment vrai déjà baye bisabiso loro moko moi je me rappelle quand il fallait que je me marie et tout bazwaki mama moko ayaki na ndako na biso akotinga na chambre bando pesanga matea ya kibomwasi nayebi te bato mosusu ba vivango ba conseil akala ba mère wana ezalaki penaki tango mwasi na mobali eza makambo ya oyo yebi wana ya suku donc voilà il n'était pas question donc il faut que ça la nyonso pour que mobali asepela bakoyebisa yo ba technique basalaka boye mwasi akokozalaka nde balobaka mai bolimbisa c'est comme ça les amis connaissent au thème na oloba pour sauver des vies mwasi akozalaka mai te donc ceux qui moi ça mai mobali akosepela te et tout donc voilà mais batu bazo bosana ke na kati ya lisolo ngo jouissance ekozala ya ngambu moko te ozomona so totali masolo ngo pe sou bien tozongi sou sima na babikolo mususu eza ti lelo omona ke basi ebele bazali kokata bango ya clé bo comprendre ba okata bango ya clé pour lien lo ba ya clé mais na lobi ya clé bo comprendre oyo lokola muke wana pona basi bakataka bango pour éviter que ba yo zala na jouissance wana pour éviter que ba kende sala kindumba yango mwana dana bomwana bango ba okata ya clé bazokata pona nini basi ba yokaka bilengité alors tant ba okota mabala c'est comme des machines voilà et pour éviter bango ba sala neti ba kindumba ba ye ba ko découvrir jouissance wana ndenge ezalaka donc bazana ka lokola ba machine oyo esepelisaka mibali donc bango guwana ya kibomwasi oyo kapenaka osepeli ndenge papa na biso pe basepelaka basebele voilà epesamela ki bango te pe jusqu'à lelo etikala ba cliché na mitu ya batu ke mwasi ezaka mingi ko sepelisa mobali. Oh, comprendre. Et pour ça, beaucoup sont ignorants. Alors, on a apporté les biso informations moroboy, biso na milliers na biso ba congolais. Parce que tous on peut pour apporter ba information. Ce qui au tali na kata ba recherche on comprendre que plus de 90% ya basi bazalaka bolimbisanga na ndenga mabete vaginal te. Plaisir na bango ezalaka vaginal te. Po normalement loko wana sani wana ezalaka ya mobali. Basi ebele plaisir sexuel na bango eutaka na ya clicli. Lokolo o amuke wana
ya basi wana eutaka kuna. Vous allez me pardonner, mais je dois dire la vérité pour na ko libérer batebele. Alors, mingi na mutu na bango, batuna kate bakanisaka te pe balukaka pe bayeba te ke pour la sepelisa mwasi nanga oyo aza vava, donc oyo côté kuna na kati sana mobali to aza klikli côté oyo lokola likolo pona yeba soki akobana ko jouir ndenge nini, parce que déjà tango ba mama na biso ba pekisi biso ke mwasi akozala mai te. Il faut yeba ke mobali nyonso par exemple, parce que nzamba sa mobali asali mwasi asali bango ndenge moko. Mobali par exemple tanga bando yoka kokota na kati ya masolo wana ya ba préliminaire omona ki a secrétaire mai moko o eza lokola dongo mai ya zei mobali a secrétaire ngo e mingi ba yeba te ke mai wana pe déjà epesaka mabota ote tant to sala masolo na bimaki libanda te omonika mai wana ya dongo wana ya zei epesaka déjà mwana epesaka mabota na bakam susu. Vous comprenez? Donc le bâti que ba kosilo makambo mai wana ya de masolo. Vous comprenez? Siko nenge yo petango ba obando ka babilengi wana ezoye ezopeso nzela mai wana yaka ndenge moko pe mwasi soki pena lingi jona ye asimbi boye asali boye bino boye bika masolo ngo toza ate poto kota profondeur mwasi pe babiloko wana bazei wana ba mai ya dongo yepe a secrétaire ango. Au moins mwasa libanda mwasa ndumba ano makambu te tali ete o lekinzela mutu esalite mais mwasi oyo ya ndaku o alingaka yo dongo mai wana dongo il faut eya yango moni mundele tanga comprendre ke ba masolo libanda kuna kati esala te bolingo motema porta bolingo efongama te pour que ekitisa masolo dongo ebime bongisa nzela basalela yango ba o ba bengi ba libre na bongisi kaka libre bo comprendre ka eza nini basaleli yango bongo pona ko faciliter masolo mais siko biso na bokoko na biso ba opekisa biso keno mwasi akoki kozalaka mai te mais siko mai wana ya dongo soke ye ekende wapi basala nini erne so telemaka okyo kopangsa otelema te okyo kopangsa nazolo babo pona sunga bandeko na ndenga mabete mwasi pe a fonctionner nde mobile azara siko tant bino bolobako mwasi mobimba mai mwasi mobimba boye zoka ndenge yo pe ba mai yaka yo ndenge pe mai zo ya pe mama oyo ya mwasi ozo comprendre. Alors siko ba enseigner pe biso pe ke il faut toujours kokauka bo comprendre sikoyo mwasi asala ndenge yango moni basi ebele tamba kotaka kuna na kati ya masolo wana na ring ya masolo mingi bazala hypocrite basi exprime rapena te. Alors azobanga solo na mobile na yeke no ngande eza bonazala vava te vava isibo sani o mobile alela ya se kuna ngana vava te ngana zala kle oya klikli kuna likolo ngana zala kuna siko lokonga na kuna il faut manipuler ngai mais siko mwasi basi be baloba na bango te o mondenge mwasi ya mobali ye ya ibandeli wana yaka ba mai wana ya dongo yaka mwasi pe ba mai ya dongo yaka siko ye ba pekisi balobi non il faut zala toujours sèche mais soki mwasi na ndenge nzamba salela ye ndenge pe mobali ya yaka pona kosukisa masolo ke no lokolo muke pena alali mwasi pe ekomela ke bongo toaki na groupe moko ba mama to beta ba masona biso ki bo mwasi mama moko atinga message na privé bi mère ngana comprendre te c'est comme si que na maladie moko siko na banga kana complexe wana pour na mobile na nga to se comprendre na point wana te mobile na nga kanisa neti ke ngana suba kana mbetu ngabi na ndeni non ce to beta mama solo il est tellement bien qu'il y a un niveau mon pena qui est na subi. Est-ce que na maladie to problème ni nazana ona koma obanga ngana yebisi ndé kwa mwasi o maladie te nzoka ndeko to fonctionner pena bien yo Joana comprendre nzoto na yango monike ezo sala ke neti masuba mais za yango te eza pena o masolo pena fontaine normalement ezala rende bongo
ndenge bango basepelara ndenge pe koto pe fo bosepela. Mais combien de maris égoïstes yazo welela kaka ye, mais est-ce que au koto aza vava to aza clé yo ce que faut luko comprendre le ko na so linga moi sinao parce que moi si o mobali na ye akomisaka ye so a comprendre kaza clé ça veut dire qu'il faut manipuler ye. Mais so aza vava et sengona e po nyonso ke tambola nzela moko. Mais so aza clé ye d'abord il faut sepela si mandengai mais belé biloko wana basala ngote. Mais biso pe basi normalement faut to lo ba vérité, mais basi be pe babangaka po lo ba ke no te ngana za vava te na clé manipuler ngana gauche manipuler ngana droite pour que voilà ngape mayeya bolimbisanga. Mais c'est la vérité. Je suis là pour dire la vérité, pour libérer plusieurs personnes. Parce qu'il y a beaucoup trop d'hypocrites. Les hypocrites n'hériteront pas du royaume des cieux. Si vous êtes hypocrite, na mobile non na mbetu. Vous êtes hypocrite na moisson na mbetu. Ya, bokanti bokende ouais. À chaque fois on a John Mati, yo moté maraga sala kita. Pourquoi? Parce que ozo kosa, ozo yo kanwe lo côté. Mibali botala bolanda ba cri wana te mingi ezaka na lokuta ezaka lokuta po ba pesa bino ka ki mobali wana mais na sa mutema awela kita siko mukolo erreur ko salema o senti que moi ça olingo souté aroboyo na pete que je n'encourage pas ici au moins on a ba mbongo ne belé mais moi si mutema neza na on pa na ote akomo préférer landa na e sentinelle alanda na chauffeur pour chauffeur à comprendre à comprendre ba manipulation que oyo aza vavate azala clé il faut na travailler pour que nini donc masolo ba comprendre yango moni bomi tout na question pourquoi basi na ba côté ya ba bikolo wana na otanga na kombote ba banda ko kata bana basi ba clé bazo kata bango po ani po banda ko éviter que bana batambola kindumba po soye ba poussani ba comprendre que bi makambo ezaka na clé koto yo makambo ezaka na clé na ndenga mabete nzambe asali yango pona ezala eloko moko lokola eko exciter batu po basala yango na cadre ya malamu. Mais na cadre ya libala ezala kakutu culte eza nzambe mutasali et amuta mukilita bato bazo utiliser ngo mabe mais nzambe na sali biloko wana pona procréation. Vous comprenez? Mais à Baxel, on va mourir na pipi po et ça la moi gumo boy. To lia ka biloko po to survivre po et pe sa biso santé na nzoto pe sa biso biloko ko lia et pe sa biso ba éléments nécessaires pour que to vivre. Mais ba goût ba épice ko tu na kati po to komo yoka siko lenga ko lia. Mais en réalité ko lia c'est pour que to ko vivre. Donc c'est pourquoi mes amis biso bana mibali il faut lukata ozu moi se comprendre aza clé to aza vava. So aza vava kene na ena ndinga vava so aza clé banana ena liboso ndenge yo oyaka ndenge yepa yaka kokamwa te ki o asubi te eza un conseil gratuit o basi beba ba yoka son et puis ba culture na biso eza on dirait ba kondana ka basi so yo moi ça lobi aza clé nde e memanga masolo ba seni ba komo considérer le kwa ndumba ba considérer le kwa ndumba mais mutu o asala ki clé azui bilengi moko boye atiango kuna eza mutu te na mokili eza nzambe mais seulement qu'il faut l'utiliser dans un cadre approprié. Donc c'est ça. Et c'est ça eko régler ba mambo bele moi si basi mi ba koma ba stresser po tango yele mambo ya papa na mama na akomi da ko baye ke no akende kaka siko na obeta ka ba cri na ngana ka ndena beta ka na beti ba cri wana kaka esili nango asala kita parce que de toute façon elo mo obete za wana mingi ba kosaka. Pourquoi? Parce que plus de 80 bazala clé sikoyo ba o bazala vava eza oyo ba extension ya misisa na bango ebimela tina vava baza ebele te. Donc to comprendre yango to lobela biloko parce que to lingi ba tabou mingi ezo boma biso hypocrisie na kati ya mabala. Soki moi si na expliquer comment considérer le roi molaso yo makambo oyebela yango wapi. C'est comme ça nzamba sala yango bongo
Yo siko omoni bon poani. Sepe li se liboso sepe la. Sima yo ya. Tike égoïsme kaka yonde. Yo kasi mingi nde baganga na bakosa na bango. Ba opekisa ke no mai bozo finga mai mais tambo finga mai da moment si wa lingi yo tango zo simba a au secréter ba dongo ba mai ya dongo c'est normal et pour ça bo finga la kayango kaza mai muke akoti kuna ke ko pangusa muke vous savez pas que ça peut aussi apporter des maladies bato basali ba lubri basali on poane yango to boy ba tabu to eto lobango pour soutenir la communauté. Kimia ekota na kati ya ba chambre parce que biloko ezo luka ba problème ebele. Quand il y a insatisfaction na niveau ya masolo akuna ekoki ko engendrer makambo ebele ba mabala mingi ezo kufa. Ba yeko sambisa bino na pasteur bokomi ko loba makambo lokuta mais bo mona te bo loba o wana ndeni zoka nde fond ya likambu eza o wana. Nga na soana basi ebele na groupe ba maman bazo yebisanga ke mama nga banana kota libala oyo ko nanu mobali aye sangate na yate na tikala ko yata na mukolo moko te yeka kaka mutu ayaka na tunye mamo yebisaka ayebi na ye makamba ngote. Donc il y a déjà manque à communication et puis ça au tali bien ils en a manque à connaissance. Moi si tout à fontaine nzamba sala bon moi si nyonso aza fontaine so qui m'a solé fandi tellement bien à reconnaître iloko wana orgaza vous comprenez les gars yepe akuya na ndenga mabete ezate lokwa na lobi makambo naza mulaso te nazo loba yango pour aider bomoni banzela musu obiso to leki to lingite bino boleka yango to uzo ba risque o mais la vie normale to beta masolo wana te vous comprenez charisme ezamo ebele tozo beta yango boye pour aider les gens. Bama bale ezokufa bana bazotelenga na likolo ya bamakambo ezanga tina. Siko to lobela dans l'avenir omoni moi cho aza clé ya mobali ezala 50 cm ezala 2 cm mukuse muke munene ça ne dit rien parce que y a plaisir na ezana clic batebe baza informé te ezakutu likambu ya kosala bien te ezandeke fomu yeba oza clic oza vavate na cadre wana ataza na 100 cm elo omoji puisque yo masolo ya likolo et ana sete nombre mukeka o ya ba misise eza na ba extension tikuna na vava nde ezalaka ke tant mobile azo beta masolo yazo yoka pe bien bazali mais souvent soko tali malamu sani wana nzamba salela ki nde mobali pour ne permettre ye à côté sa mwana voilà bande konanga c'est pour aider la communauté na vu ba risque oyo pour na bongo mais la vie normale na beta maso ote et puis n'importe quoi na inbox na bloqué yo vous comprenez na bloqué yo parce que oh eza musala nazo sala eza pour na kosunga. Vous comprenez? Allez, que Dieu vous bénisse. Des gros bisous.